Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bonjour la Chine. Bonjour Bana Membre. Bonjour Maman Mireille, la conseillère des mères fashion de Nantes officielle. Bonjour Maman Belgique de la Yaya. Bonjour Maman Anna Mokondi na Londres. Bonjour Papa X-Box na Suisse. Bonjour Papa ministre d'agitation. Bonjour Aimé la Donna na Nantes. Bonjour Maman Mylène Monge na Suède. Bonjour Elisabeth Monge na Suède. Bonjour Maman Odette Nginda Bongumba Bambote na Suède. Bonjour la Choupette TV officielle. Bonjour Liboma Karine. Bonjour Grosse Bonbon. Bonjour les amis de Karine Mokonzi. Bonjour Maman Angelica Madeleine. Bonjour Papa Freddy Vegas. Bonjour Maman Jackie. Bonjour Karine Mokonzi, autorité morale. Bonjour Papa Kofi Olomide ya Antoine. Bonjour. Na sali vidéo pour na souhaiter bino joyeux Noël à tous et à toutes. Joyeux Noël Bana Membre, joyeux Noël la Chine, joyeux Noël Maman Mireille, la conseillère des mères fashion de Nantes officielle na Hollande. Joyeux Noël Maman Belgique de la Yaya. Joyeux Noël Maman Anna Mokonji, le défenseur de Karine Mokonji, la baronne autorité morale. Joyeux Noël Papa X-Box na Suisse. Joyeux Noël Maman Norvège. Joyeux Noël Papa ministre d'agitation. Joyeux Noël Maman Aimé la Donna na Nantes. Joyeux Noël la Choupette TV officielle. Joyeux Noël Papa Mia Tembo. Joyeux Noël Papa Efemi. Joyeux Noël na Mami Bokungu, belle-sœur Yatongo. Joyeux Noël à tous et à toutes. Bao na bosani bolimbisanga. Joyeux Noël Souza Maba na Nantes. Joyeux Noël na bino, c'est mère fashion de Nantes officielle la pesi bino joyeux Noël. Et nazana bino nazobosa na bino te lelonde eza makambo. Lelonde Karina azosala makambo a minene. Lelonde la Chine azosala promotion. Ba mama batata bandeko la Chine bana membre bobo sanate bozala attentif nde makambo ekomi. Ekomi na yebi ke moi soki na moi nakanisi na kosala live na nga na moi parce que courant awa na kisasa eza compliqué. Moi na sala live so na obina sala live na butu courant ekei. Moi na sala live ezate. Désolé ba mama batata bandeko bolimbisanga naza aposa osala live mais compliqué. Donc voilà, naza na bino naza na bino ensemble avec l'esprit Zamba Pambola Biso. Karine Mokonzi la baronne na moni kripe mon Dieu waneza kano waneza bombe o beti bango fimbo chikote ya mokolo. Yonde Karine la Chine bozala na sima Karine tozala na sima Karine nzembo wana ifwe mata 1 million de villes na 2 jours. Donc bana membre la Chine populaire, la Chine monde entier, bana membre monde entier tokomi siko na suka. Donc awa siko tokomi siko ko beta bo partager vraiment. Et mère fashion na zawana na keite na zawana me kaka nde ezosala nga mobulu makasi pona courant bazokata pamba. Donc voilà, bana membre la Chine, Maman Mireille, Maman Belgique, Maman Anna Mokondi, Papa X-Box, ministre d'agitation, Toko Misiko, il y a
c'est le moment maintenant tout ça la promotion. Nga na omeka soki courir eza jusqu'à ba midi. En tout cas na désolé bolimbisanga ba omona ke na osala live, j'ai pas de choix. Na oza obligé na sala live na tango ou comment ça s'appelle na moi po bo koka kokota to koka kosolola. Na lingi ko annoncer bino bana membre na sengi bino bambula sika nzamba zala na bino la Chine mbula sika nzamba zala na bino nazo annoncer bino pona groupe a banjoi na bomi yango parce que elinga esala n'importe quoi elinga esala n'importe quoi nga na kolinga te nga nazo défendre Karine en même temps bazo critiquer batu misusu, ça je suis pas d'accord. Mais awa nazo annoncer bino Peggy Tita akosala na chaîne ya Mère Fashion de Nantes comme d'habitude. Mais soki bomoni ye na ba vidéo musu na chaîne mususu aza na engagement musu na chaîne mususu mais akoki kolobela na chaîne wana fashion te. Makambo fashion abandolo baka na chaîne a fashion. Abanda asali azo sala promotion ya Papa Chéri Kuna na chaîne wana azali. Mais azo sala promotion ya Karine Mokonji na chaîne ya Mère Fashion de Nantes. Bozo angona ndenga mabete, s'il vous plaît, na sengi bino, pardon. Mais par contre, so na moni, Peggy Tita, azo sala, mbilinga, tokotia ye na tout droit, bao ba mona kike, Peggy Tita alobaki mabe, bolimbisa ye, menga mama fashion na zawana, na kozongisa Peggy na place, bozwa mabete na ndenge na zoloba. En tout cas, bolimbisa, na sali yango par rapport pour na image ya chaîne ya Mère Fashion de Nantes, na lingite image ya Mère Fashion de Nantes et beba pour na n'importe quoi, nga na bomi groupe a banjoi parce que na monaki ba respectaki ba consigne na ngaite. Nga na senga ki groupe a banjoi pour défendre single la Karine. Mais na mona ki siko ekomaki bambwakela na baninga misusu nga na sepeli nango te yango na bomi yango. Donc fashion azaka atikalika fashion, il y a pas de groupe de njoyi banjoyi ba dekonaki nga na tie ordre na lingili sute groupe a banjoyi soki boyoki groupe a banjoyi ezo exister lisusu te parce que toza wana pona kosala musala pona kosala promotion toza wana te po tokoma na guerre ba misu bakoti ba profitaki na groupe o nga na salaki pona banjoyi po bakoma kofinga na non nga na zawana pona finga batute na zawana pona kolobela Karine na zawana pona kosala promotion a Karine. Donc oya respecter mi be côté toza na makambo ya ko chercher midi à 14h te azundela nae akei atiki chaîne ya fashion et travailler et fonctionner. Voilà bana membre, voilà la Chine populaire. Ngai nazawana pona Karine na yaki pona kolobela Karine na olingate mutu mususu aya kolobela mabe na kati ya chaîne aya kofinga bana membre aya kofinga la Chine la ekosimba te. En tout cas bao bazalaki léger na ba émission bomonaki Peggy Tita azao sala ngai na tie ordre du jour lelo tokomi pona kosala promotion bokomona Peggy Tita akosala promotion ya Karine. Mais soki bomoni na chaîne mususu wana bo juger yete bo talaka o azosala la Karine. Donc et puis na okoma na deux garçons na une fille kombo na ye Pamela na Cédric. Donc bakosala Peggy Tita Cédric na Pamela groupe yango wana etikalika groupe fashion etikalika pona kolobela Karine Mokonji. Chaîne ya Mère Fashion izaka pona kolobela Karine bozwango mabete bozwa silikate yango nazoloba na bino bao bamonaki eswaki bino etushaki bino. En tout cas fashion azosenga pardon mbula sika makamba sika mbula sika singela sika Karine asali yango. En tout cas la Chine vraiment bana membre na sengi bino vraiment ba joyeux Noël na souhaiter bino ba joyeux Noël libota mobima na souhaiter la Chine populaire to telemi lelo awa na 12h tozozwa
single bazo boaka bo partager partout dans le monde ngai na lobi boy na 12h tango soki courait keite nazo passer en direct lelo bolimbisa lelo toza eza ya koyinda voilà la Chine nayebi ke bozo manquer ngai la Chine bana membre en tout cas musala obo salinga naza wana kapona ko féliciter bino tous les jours soki boyoki na sali émission à chaque fois bana membre parce que soki ezalaki bino te na lenga na lobela Karine te parce que bino nde bato bo telemisi Karine parce que bino nde bato bo sali Karine azala boy en tout cas ba mbula oyo nzambe apesa bino ebele elisusu bana membre naza na cœur na bino parce que nayebi ke le 4 janvier naza awaka na Kisasa na kozala te mais na kozala na komona bilili bokosala ekoleka bien na yokaki déjà Karine lobby ekozala somo et c'est vrai bana membre naza confiance na bino parce que nayebi ke depuis bobanda makambo na bino ezalaka toujours bien bozalaka bien organisé bana membre et la Chine na félicitaka bino moto oyo akokokana na bino azalite nga moko na monaki ke nzoi na tie ba nzoi après nzoi akomo dekone nga bite nga na koki kozala na problème na la Chine te yango wana bomoni na respecter bino na respecter pe bana membre na lingite pour ngana sala groupe et comme ko créer ba problème et manquer bana membre respect et manquer la Chine respect na kokaite na effacer makambo wana tobosa nango na bomi groupe wana ezongi katolo belaka Karine fashion azalaka normal ndenge ya lobaka comme d'habitude ndenga salaka ba émission comme d'habitude voilà la Chine en tout cas tout à l'heure na kusala na prometté bino soki courait za nazo sala live tout à l'heure ba gros bisous na bino nzamba za bino à tout à l'heure merci beaucoup c'est Mère Fashion de Nantes officielle merci.